BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Héritier Watanabe Toto Watembe. Ah, Héritier Watanabe, la voix des anges, une voix angélique. Héritier Watanabe, lelo vraiment tout ce pays kolobela. Héritier Motona Tembe, moi na Weranson lelo, à sa carrière naye et puis azo continue à confirmer na mongongo naye, aza unique à son genre. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Héritier Watanabe a bongoli motema tokolobelango na kati ya émission oyo prophétie pe oyo basala nzambe ba pesi en fait un prophète je peux dire a pesi pour na héritier Watanabe. En tout cas, abonnez-vous massivement si c'est votre première fois. Cliquez à la cloche de notification pour ne rien rater. Partagez, commentez la vidéo. Je vous aime, je vous adore. Merci beaucoup d'être connecté sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Biso nyon sotozana misapi mais ba fingerprint et keseni. Et puis, bref, ce qui fait aujourd'hui, to fetarana bato baza ko fete et puis to lela kape na ba oyo bazali kolela tozo compatir na bato nyonso pe baza na ba problème na maladie baza na matanga. En tout cas, we are together. Boye ba ke Bibiche Mbombo azara toujours together na bino. Merci beaucoup à vous. Bon s'abonner, cloche à notification, bon cliquez wana une fois que je poste une vidéo. Vous serez avertis. Merci beaucoup. Voilà, let's go. Sans plus tarder, toko tana maman na likambo na biso ya lelo. En tout cas, ba commentaire na bino nde ko sala biso à ce que to avancer, pe to zo courage ya ko sala musala. Voilà. Héritier Watanabe to ebi ça fait un certain temps à sala carrière na ye. Adima kozala ye moko et puis tozo mona comment est-ce que Azako évolué na groupe na ye. Qu'est-ce qui s'est passé au juste bandeko? Tola libo et tola muki. Héritier Watanabe asaleli biso nzembo aponangai. Nzembo ane za caractère chrétien. Franchement je vous dis. Nzembo yo malobeza na kati so kangi miso eza nzembo nzambe. Na ebite so ki totalement eza nzembo nzambe to ayembi yango na forme nini. Mais nga koyo kaka extrait nzembo na yoki, j'ai compris directement que eza nzembo ya nzambe parce que malobo eza na kati wana vraiment aponangai eza caractère chrétien. Mande konangai. To fandi boy prophétie ebima pona héritier Watanabe nga na bino to yebite. Prophétie le binin. To tangango together na bino to mekampe ko analyser. Ok? Voilà. Let's go. Voilà. Prophète Mère Christ Jires Tunasi. Ok? Malgré dans mon ambiente, mais bon, et denga tout en together nabino. Alors, dans ma vision, Dieu m'a montré notre frère héritier Watanabe. Dieu m'a dit, il est parmi mes serviteurs dont je préservais, ok? Donc, dans le temps à venir, ce messieurs deviendra pasteur. J'espère que vous comprendrez. J'espère que ngana bino totangi together. On a prophétie à Pesaka. Bon, ngana lobaka à chaque fois la prophétie, toko boya prophétie. La prophétie, il y a à prendre ou à laisser. Tokoki kozwa, tokoki pe koboya yango. Ok? O prophétie ba pesaki pona ndeko na biso héritier Watanabe. Omoni moi, je suis d'accord avec ça et moi je souhaiterais que ça soit comme ça. Héritier Watanabe to matato kita. Azana ba symptôme wana ya koma mosali ya nzambe ngana yebisa bino omoni jour likambo ekokisama non sa nini non zo émission oyo non zongisango non zo émission non zongisango héritier akoma mosali ya nzambe ata après 10 ans ando yembela nzambe tozawa
Parce que le monde héritier a toujours attaché na basel Nzambe. Franchement, je vous dis, tout le monde qui est dernièrement et pas il y a Moïse Mbi. Tout le monde qui est héritier Watanabe Kuna. On l'a vu. Akenda qui ba sambe la peau naie parce que boyebi que ba musicien naie basel qui accident. Heureusement mon temps fait quitter mais bazo qui ba choc. Bazo qui ba choc bazala qui. Mais les lots moni héritier Watanabe Toto Watembe. Asali nzembo aponanga nzembo wana vraiment koyoka omonaka keno kibonzambe za na kati so kangimi so sentir que non l'inspiration est na kati. Oui, on peut dire que non asa musicien profane osa négatif ça non. Oui, asali nzembo boyebite esprit nini et inspiré asala nzembo wana. Oui, parce qu'on peut se dire que non, t'es à l'osa la kaka pour se payer sa batou. Et ça n'a moutou moro pas à ça la kanzembo. Et ça quand n'ango embela kanzembo ensemble. Ça quand Nathalie Makoma. Et ça quand musicien mo ba embela a embela kanzembo ensemble. Mais ekoya vraiment. Et ya. Sur la kanisi ekoya. Pour comprendre. Tout le monde a quand nalanda émission moko boye ya héritier Watanabe. Bazalaka na Denis Lessi na journaliste je sais pas et cause à la entre journaliste et cause en fait na bossa ni journaliste mais na boy na tâtonné basala qui émission héritier azoyemba on me dit souvent que Jésus n'était pas noir on me le répète il faudra lukano émission on a lukano fona chango. Jésus était juif, il n'était pas des maras. Et lorsque je vis Jésus, il est dans mon cœur, il fait vivre. Et si moi je... Il faut dans le canon, on a hérité à Bétanze, moi je vous dis, Nabi, waouh! Nabi, waouh! Hérité Watanabe, waouh! Donc, un eloko moko ils ont attiré. Moi je vous dis, hein, nga lobaka boye, eloko on moni héritier na ba musicien na biso. Ba o baza na eloko nzambe kati na bango. Oh vraiment bi que non, lelo oh anytime. Akobongo la motema. Bina filé na héritier Watanabe. Bokanga makambo nga na website bino bokoma on agenda toza bato wana ba bongo la mitema un jour bo yembela nzambe. Oui. Bango so bossa la musique mais musique na bango ezo adorer mingi mokili mais musique profane ezo adorer nzambe mais lelo to lobby moi je vous dis toyoka sango héritier nzambo asali aponanga déjà to sentir que non nzamba komo bende muke héritier asa suna temps ebele te osali la mokili. Oui, je vous dis et ça on li tomba te. Oui, comme ça la musique c'est pas facile hein parce que chant eza munene. Oui, au cours de la musique, tu as la voix, pour ça succès, c'est pour convaincre, c'est pas facile, hein. Bato peut tout le monde qui a la succès, bah moi ya kana bango pe makambu. Bino bon monde a succès, hein. Biso tout le monde a que non moteur ça succès. Mais il faut te y rappeler na sima succès wana qu'est-ce qui se passe? Et l'autre ni ne sama na sima succès. Et l'autre nini pour moto zo appelé succès a comme appelé na level la likolo. Est-ce que boyeba ki ba sacrifice c'est ça la marque hein? Musique y a pas bezala rater. Au monde musique y a pas mbaka ya bolumbu bezala rater. Na musique chrétienne to monara mutu po abimisa album a kokota ba retraite a kokota ba prière a kosa la ndenge na ndenge po abimisa ka album reçoit tant et belle prière. Si comme un musicien profane ba ça la nini. On a binoto tout alors ba musicien basala nini basala kanini pour abimisi nzembo pas écartonné basa bato hein basa biloko basala hein to ebi monde de musique ne évolue peut-être eza mutu mususu akomi kotala ke noté au lieu na sacrifier ba biloko mususu ko sacrifier te c'est mena garder ka standing nanga oui bato babisanga ke non musique nanga yoka na raté na beta raté c'est mena beta ka musique ya pamba na aura nangai. Et ça bato musu bazara na aura hein abakisi lisusu donc oh eza mutu musu o akepa nganga azwa kisi ali apeli mbala moko te nganga moni déjà azana aura azu aura na précédent abendi yango kaka mais ce que eza temps muke siko ya temps nzambe ndo mona ke ewumela siko ya temps nzambe ere kokisamaka omona mutu ko enjoy na lipamboli na ye akozwa temps
Mais ce qu'il y a qui c'est un attend qui au moins a régné pendant 5 ans, 10 ans à 4 années. Ou on a dit à Mokili. Tout le monde a attendu ba musicien américain. Ba américain pour mon américain a régné pendant 20 ans, 30 ans. Bazaka salut succès a gardé ka comme et s'il a eu qu'on a sous-souté. Bango ils ont un contrat. À cause de succès à 4 ans pendant 10 ans. À ça la cas succès 5 ans, 15 ans et s'il combo estikali mais à ça rané subilo ko anate. Eza bongo na bato akisina banganga. Eza bongo. Siko bato mususu o balingaka azala kaka na on appelle ça comment azaka na actualité yango moni bakenda ba renouvelaka. Ba condition ils ont changé stratégie et comme ça là succès. Oui, et ça bien qu'on a succès mais na ba musique à mon kilo ba succès boyebi eloko basalaka boyebi basacrifice basalaka ba musicien on mona ba musicien mususu o ayoka na kate aboya na ya sala bisala salaka pour la musique pour satisfaire bato aboya na yango bato mususu bokonda na kate ba fan bato mususu bokonda na kate soki omoni mutu o azosala ne succès tabeti monze mone moko yoka ni botika. Oui, tobi bato nyonso te que non pour ça la succès bato basalaka ba sacrifice ebele. Oui, mutu mususu cause en naturel mais la plupart surtout musique mondaine. Musique profane et kendara bon il y a des choses qui se font. Marambo sala marangana bino to a témoin boy mamonga na oloba. Hérité Watanabe a comme benda na malembe. Omoni hérité na bina filé. Souka na musique ensemble. Oui, tu dis que non musique ensemble oui, ça nango bien ba concert ko betama ezango eza peut hésiter musique ensemble. Mais na mungongo na bango wana. Soki a bongo li motema tikine musique profane. Ayesko na mamwanzambe. Oui, ça va fonctionner. Parce que ceux qui ont mixé Nzambe na Satan à Moko, bon Satan c'est trop dur, musique profane. Toko loba. Parce que musique profane est adorable en mon clito, mais la nature, mais la bolingo, mais la musique chrétienne est ça pour adorer et pour adorer Nzambe. Malgré ba mission na biso chrétien mikolo, ba comme ça la makabo adore alongwe na na mokili. Aye na yeko yembela Nzambe do mona azuv mazaiko a koti si on a kati na nkolo na musique mo boye moyen na la bino son ezate ba musicien mo bazo yemba nzembo azaiko me kati na nkolo na poster on a Facebook na ngai obike na bi mais au différence te entre musique ya zaiko dit bina mukongo ankoba bokeno na Facebook na na Bibi Chimbombo na chesuki ya pembe bokende bomona na poster vidéo wana parce que awa na bo poster na YouTube na poster on na Facebook donc on sentait que non o kimokili ba yemela ba Nzambe mais banzembo o est inspiré te banzembo o eza na mafuta te ozo comprendre eza ba musicien musuto mona na ba yemela Nzambe on sentait que non o eza mokili na kati mais ba otanga ka kombo Nzambe mais ba osala mabe. OK, donc c'est ça. Hérité Watanabe et osala bien Nzambe azana temps oyo abengi prophétie oyo toyoki oyo eza ya ko bwaka te eza ya ko zwananu ya ko examiner peut-être yé moko place azali wana Nzambe pe a convaincre Nzambe convaincre que yo oza mwana ngai ya kakoto na obendo malembe yango wana bota nzembo oyo eza ba nzembo lowa ba maikala mbai ba tournera ti tano conception ya clip wana talanam exact Nzambe a sala nini ayebisaka biso concept wana bandeko eza ba film ya ba eza ba concept ya ba clip ya ba Michael Ambai ya ba Moïse Mbiye tomona ngo together ngala bino mais totali boy tomoni wow esali kitoko nzembo kitoko makambo kitoko alors toyebite eza nini azo préparer biso ki abongo na motema et osala kutu bien papa longo na ba musique à mokili beaucoup de zaka osali déjà ebele Hérité Watanabe musique profane osali déjà ebele tu as beaucoup travaillé dans la musique profane tu as beaucoup mon cher et pas wera on osali succès au travailler au continuer toujours dans le travail et tala lelo ce qui Nzamba bengo parce que ba biloko eza ba symbole et ba symbole zo la c'est que non héritier fa zongela nzela Nzambe héritier tika makamona potala no musique oyo beti oyo tala no mungo kitoko musique kitoko nice
na ba mission muso to bona ya nzambe basala ba clip ezara mabe ya okuto eza VIP zongela na nzambe mama papa na ngai héritier wata to mona ke héritier et pas Moïse Mbiye la fois passée ake basambelelié o senti que non mutu azana kibonzambe kati na ye azana kibonzambe je peux dire terme on a quoi utiliser yangwana héritier wata azana kibonzambe inside azana ngo do loko akosala kozela ka ta nzambe parce que ba prophétie musu to néglige aka pamba ba prophétie musu to néglige aka pamba dans les vies dans le néglige parce que total aka boye ba prophète ba sakana ba ka bongo ba prophète ba sakana ba ka bongo ba sakana bongo mais bande konangai biloko mususu ya prendre ou à laisser mais oyo tozwa dans le loko concept o nzambe alobi oyo peut-être et kozala que non nzamba lola et comme temps ya hérité abongo la motema atika makam nyonso oyo atika ne ba musique mokilo atika bongo la motema e kozala kutu bien kutu na lola ba angelu mutu moko abongoli motema ba angelu yebite fetini ko sama na lola kuna so hérité watana ba abongoli motema e kozala bien atiki na makambo ya ba musique nani wana ko yembela ka bato ko yembela ka bato oui akomi ko adorer ba nzembo soka yembi kutu esala bien. Tout le monde na Nigeria, Shidima. Maybe Shidima, bayemba na flavor. Baby nani flavor, flavour, babe yake flavour. Bayemba, fina bongo na motema. Akoma yembela na nzambe. Asala nzembo moko kitoko, akoma yembela na nzambe changer na ye. Et ça la peut bien hériter comme composer parce que musique à mokili oui boyemba la binoka oyembela ka bolingo nature mais ce que olo yembela bolingo o komi na ko adorer nzambe. Na banzembo na obi ke non hérité ça susu bien makasi to mona meche 30p meche tika na ye meche komo yembela ne mokili meche komo yembela na nzambe plutôt atika ne mokili donc c'est ça prophétie o ekoza ya solo total lango bina file yo pe ya nzamba zo benga yo na cha émission moko wana na cha émission moko mama Laure Mbongo ayoki héritier qui ça nani bina filé aso interpréter nzembo na yewana kuna na lola yewane kuna na lola o nakoyemba o nakobina sipona mobali oyo alangwisanga Yesu Masia nalingi bina fila yembi nzembo wana na yebisa bino mama Laure Mbongo akokite atali teke na mama pasteur azui musicien mokili a posté na page na ye donc bon fait azaki touché na musique na ye azaki touché na façon dont abandé ko jouer elle était touchée. Donc cela veut dire que misi batumsu to mona ba ona ba musicien pour fan wana soko moni zo simba na ote bando yembela na nzambe tika kaka kozaka ke non ne o simba ki yanga pe ko simba tika na yo peut-être nzambe alingo mono ba côté wana te peut-être nzambe alingo mono te mais quand yo kota nzambe yo koto kuna ezango sans limite soki osali no succès nzambe o mati soko pesa pe ba mo patiki ba mi po ba muso mususu abandaki na luka succès azwaka ne succès ngote mais azotinga makara yango mona bato mususu bakokite akomi ko lekisa bato ezamba bato mususu olekisi pe bato boy omona succès ngo eboyi nango yo malgré zo lekisa bato mais succès eboyi nango yo donc c'est ça. Et on sait la biso bien, tout mon héritier Watanabe, prophétie et pour la kate. Ata kutu balobi nenge nini, e kokisama. Ata balobi après 20 ans, ata après 15 ans. Ce qui nzamba balobi loko, et za réalité nzamba ne muta lobi, e kokisama. E kokisama. Héritier Wata za mungongo ana voix mais ça likambo pe à temps. Il y a un moment, tout le monde est très humble héritier Watanabe. Héritier en Afrique du Sud, à Bandeko, en 2019. Héritier en Afrique du Sud, là, awa. Tozalaka na héritier Watanabe. Moi, je fais des émissions avec héritier.
Donc, qui coule là, les kaki. Je vous dis, place à Zaki na Michael Angelo dans tel wana. Donc, au moins, les Congolais et belé, maître. Oh, série wana bando benga bana matonge parce que les garçons mo bango bando benga bana matonge na bana bandal. Donc, les garçons na bazaki somo aux yeux ni na bango problème. En tout cas, tambola ka likolo. Je vous dis, hôtel Michael Angelo na santo nezaki full bato ebele et bon héritier nda kabambo biso ba journaliste pour quand qui ba 100 concert à liboso yami balé ba 100 ya pretoria donc on senti muto kabambongo massivement bandeko donc on sentir que non té muto solaka très cool ah ngakutu na habité to na prochaine habité nga bibi chumbombo na travaille pas Rafingindo wana ba série wana première fois na so na héritier na travaille kana Rafingindo bisinga bike not na to sa l'émission ah Rafingindo vient na bichu momo plasma plasma to bandi on sa l'émission na bona kutu za kino vidéo à part émission très cool en tout cas na émission akabambongo azali boko pété liboko pète vraiment hérité Watanabe. Moi je vous dis tika batu bazala ki wana tout donc hérité soka ye ah batu bazaka full po baby que non c'est un homme asola très bien za cool. Ce quoi loko wana ezara inné. Et c'est loko mo ba force na ngote. Ce que botami bon osanoka bon de nature. Okoza mutu koza na berère, okoza na ba défaut mais en généralité mutu azaka bon. Comme héritier na soit ta rofanda na yete mais ba sango kaka na yo kaka bato ba fréquentaka ye bato bazara close na ye babité asola bien afutela bato bandaku asu ba journaliste ebele to yoka basango afutela bango bandaku asunga bango pona nini c'est le cœur que Dieu l'a donné et lelo o soki héritier abongoli motema fete koza na lola a garder ka mungongo na ye mais azo continuer kosala nini kosala nzambe donc c'est ça. Merci beaucoup, je vous aime bien, je vous adore les abonnés de Bibi Chumbombo officiel. Beau commenter par rapport à sujet oyo, ceux qui vous s'appellent nango, beau tika ba commentaire na bino bo lobini par rapport à héritier Watanabe. Oui, tout le monde a qui stade de bêta maki, attendicité. AMBB mais attendicité. Donc ba polémique na biso ba congolais ils a rapport aux succès. Ou bien pas ndima il faut tourner sa stade. Or ils ont mutu muso ko tourner sa stade boy. Ayembi na malonga te. Otondi stade mais oyembi na malonga te. Oyembi malonga mais otondi stade te. Mais tellement biso ba congolais tozara na système na biso. Tondi marabato. Donc il faut ba yebele ndesi ba wera so ba série wana ba wera bando tondi sa stade ba otondi sa stade. Ma série wana donc pour bandimo faut tourner sa stade donc c'est ça mais tout le monde qui est les cas qui paient bien les qui par rapport au paix il y a hérité à ça par rapport à Yemoko en tout cas c'est ça je vous aime bien je vous adore si vous avez l'émission n'hésitez pas surtout vous avez aimé l'émission n'hésitez pas surtout de vous abonner botika commentaire nabino et kosa la biso vrai kito en tout cas moi je vous aime je vous adore je vous amour partagez les liens de cette vidéo bisous et bye. À la prochaine. Restez toujours connectés sur votre chaîne. Numéro Isawana pour des appels, des suggestions. Bisous et bye. BBM. Bibi Chumbombo officiel. Toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous. Likez et partagez. Bibi Chumbombo officiel. Votre chaîne de référence.